telini ndeko oyo. Vous le déclarez comme étant décédé, moto aussi à Koufi. Bokangiye na basinga, botie na moto, même le moyen de déplacement pour na kokende kotika moto na morgue. Ba moyen wana eza recommandé ezali. Moto batie na moto, bokende na nzela alamuki. Siko bino batu bo déclarer ki non moto na si akufaki. Au monde appelle na ba autorité ya province ya Maniema balandeli pe hôpital on pour normalement hôpital on faut balandela admettons que non na kati ya hôpital on a mort ezalaki manevre na ko kila kolongwane on a pour na okenene pour na okenene sika on ngeba ke tike ngeko zalate mbala mo balinga ba côté mort kati ya mort kuna yo mona ka bokene ko botika kinde kuna na kufa ki boye boke na mort boke bisa bembe pourquoi comme mingi ya ba infirmière peut-être asilisa na yete après serment te azana ba document o ezo ko prouver asala ki mosala wana te mais tellement ya kinyamu corruption eza trop na mboka na biso yango to ko monanga makambo. Heureusement moi je trouve ça que je dis heureusement dans l'hôpital on a morgue ezala kité parce que ceux qui morgue ezaki na hôpital on a ndeko na ngala mukate parce que la muki na nzela moi secousse moni banzela pe ya mboka wana moi secousse wana ye azaki na kati pe ta kota ki comment secousse wana ya nzela ya moto tout ça nde mutela musa so akati pe na molimo to dégagaka ba microbe nyonso zaki na kati ya nzoto ebimaka bomoni mwayo ebimaka na dégagaka bani normalement taxi oyo salaka taxi oyo salaka ememaka batu bakoki kotia ebembe na kati baketike na morgue. Moi je trouve ça anormal okomona baokende kunda mutu na kati ya cimetière bakoyemba banzembo ya bêtise bakolongola bilamba respect ya ba mort eza ata mokete yango pe ezoko infecté kongo na biso zonga kaka sima kaba masolo na kala na mama yemu eza ke non moto biso sala soki témoignage aloba ke non bango zalaka soki da ba kocho na morgue ba masusu te soko la muki faut beto marteau kufa. Vous voyez un peu des choses pareilles. Alors ndeko moko pe akufaka bazui kaka ndenge bakangaki ndeko oyo po bango bakanga bango kaka bongo bakangiye basinga tututu batie na sima ya motard. Heureusement cette fois-là motard azalika ye moko na ebembi bakangaki pe munoko te bazokende na nzela motard a vu valir ebembe wana elamuki tango ebembe elamuka comprendre te bakangiye basinga le seul manière à se défendre à soit moto à perdre na ye na ebembe bakufi susu. Donc na Congo nous tuons nos propres frères. Donc to condamner ka ba Rwandais o bazo agresser biso ndenge bazo boma biso na nini te to se condamner biso moko pe ba Congolais ndenge tozo ko traiter bandeko na biso oyo baketa ba hôpital bateta kufi na yete mwana bungi nzela neti ba Corneille Nanga. Moi je condamne ses parents. Moi non soka bungi nzela ce sont les parents qui sont responsables la majorité. Soko talibana oyo basali makambo na Côte d'Ivoire ba âge na bango ils ont nagé entre 14 ans et 15 ans. Pe basali likambo wana na ndaku esila te o na chantier mobo ba otonga batu bazate ba batamité likambo wana esala na kati ya restaurant et là où beaucoup de gens ba vendi bango ba vena kona bango bazo sala makambo wana. La fille qui a pris le téléphone qui a commencé ya ko filmer tant ba doit. Comment est-ce que moi na oyo ya mukolo azana 20 ans 25 ans 26 ans même 30 ans azo ko sala la téléphone to réseaux sociaux na ndenge ya malonga te. Mais bino sikoyo ba parents vous prenez le même téléphone o ba mikolo ba ko se maîtriser na yango te vous donnez ça au mineur tala mwana oya moi si ba ko doiter c'est lui qui prend le téléphone pour filmer asisi ko filmango ye moko azu ezate ke no ba yibie téléphone mutu mususu a publier te ye moko azu vidéo wana ake ko publier mon na compte na ya TikTok. Je n'ai pas un conseil, je commence par condamner toute la famille ya Tumba. Marian Tumba, famille na bango, maman Vicky. Okay. Bandeko ya maman Vicky. Papa ya maman Vicky. Bango tout na do condamner bango. Papa wa Maria. Donc, c'est une généalogie ya ba impoli. Oh, peut-être que tu vas dire que mon tête, tout le monde va passer les réseaux sociaux et mimi. Est-ce que vous avez sur les lobes abonnés fidèles à la chaîne Biso Tozo Mon Télévision? Vous avez tellement bien pour l'émission Biso
suka na masolo avec ngai yo Prince ya Mboke hein babi ki ebo continuer toujours ko s'abonner na chaîne na biso tozomona télévision boza vraiment de citer là je salue ma maman maman Ritima Koma la maman de tous na peso mbote belé et puis sans oublier honorable Patrick Afuti na peso mbote belé babi charge ya kimonse ki ya yo yango wana na sima caméra na moni Eben Kabe na peso mbote belé na musaki to sa na chaîne na biso tozomona télévision quand il est nous nga penser la mboka sur na fani c'est que nazana invité moko aza spécial pe professionnel lelo aza molobe na biso na kombo ya Dieu donné maweja donc ezamba liboso tene ya be na chaîne na biso na yambeke déjà tobetaka vraiment mingi actualité oyo ezoleka na mboka na biso yo na mona ba actualité l'équipe pour internet yo na bi na meka kobenga monsieur Dieu donné maweja to meka mpe ko développer mo masolo mingi par rapport ya ba actualité le na mboka na biso e ben ezel kabe s'il vous plaît pwanzela nga caméra na kotsa Monsieur Dieu donné Maweja, bonjour. Bonjour, naba abonné nyonso ya tozomona. OK. Tozomona télévision, bonjour na ope maman. OK. Merci ya Mboke. Et on a torpillé Merci beaucoup naba nyonso bandaka biso. En tout cas, le plaisir est partagé de l'eau. To ya lisusu to partager moi quelques informations au tozanango. Ozo le Kanakati, la République démocratique du Congo na ba province en Kinshasa. Et pourquoi pas Mikiliapo. Nous avons presque la clôture et à moi de la femme. Nous avons souhaité bon clôture et à moi de la femme. Malgré que je évoqué dans l'introduction, je na pesimbote na kolochen oyo maman Ritima Koma et puis le roi azan maman bonne fête à clôture et à moi de la femme. Nous sommes là pour partager la question na yo. La réponse OK, merci beaucoup, monsieur Dieu Denis Maweja. To kota directement na actualité moko na moni les vraiment trop internet. To moni ke bembe moko na province ya Manyema. Ba ke kotira ngo na morgue mutala muki donc pe ba te akufa kite o to ezande ni meka mpe ko expliquer biso en tant que yo za mama lo de mboka. Bon en fait, moni makambo oyo elekaka awa na mboka na biso, c'est très pénible de voir que mingi ya ba hôpital tellement bazana ba personnel au baza professionnel était et en plus de ça ba futa makamala muté yango to connaître ba bavir oyo na République démocratique du Congo. Je vous assure to kunda ba mususu peut-être na kufi na été na mami qu'il y a poto to ba pays o eza développé avant ba déclarer ba sala décès ya moto ba tantaka na ba manière nyonso tout ba okotso na koma ba monaka signe vitaux moko ezate ne bako déclarer yo moto ya kufi pour que continue na ndako malili. Mais kasi na République démocratique du Congo ezalaka toujours difficile okomona moto peut-être à côté na comment moko un peu prolongé au lieu ba tchena ba pareil to ba patienter les moments où pour moto na ko lamuka dans quelques heures ou dans 2 jours même si pas la lamuka dans 3 mois. Mais au moment bah oui mon so ko na comment pour ba signe vitaux c'est que zo sala beaucoup déclarer moto na profiter parce que biso na ba hôpital na biso ce qui est mal na ba hôpital na biso ba professeur ba nani ba serbe ba nani ba médecin to ba infirmier na biso ils ne sont pas professionnels peu baza bien motivés salaire malonga te azala pe ba formation moko yo ebika ndenge to mataka ba classe na ba classe na biso to tanga na école mingi ya ba infirmière peut-être asilisa na yete après ta serment te azana ba document o ezo ko prouver asala ki mosala wana te mais tellement ya kinyamu corruption eza trop na mboka na biso yango to ko monaka makambo to ko belela na ba conseil l'état il faut ba yeba ko structurer ba tia ordre na bisika nyonso lelo to décrier même na justice il y a un problème to na ministre na biso Constant Mutamba ayana ba innovation atana ba posa ya ko bongo la justice comme malamu mais asa toujours combattu. Pourquoi? Parce que na motu ya congolais alingi nyamu alingi corruption alinga vivre le kola banyama. Vous savez ici au Congo les animaux un peu organisés que biso ba congolais na Congo désordre dans un niveau moko vous pouvez pas imaginer tellement ka beaucoup teli ndeko oyo vous le déclarez comme étant décédé moto ici à Koufi bokangi na basinga botie na moto même le moyen de déplacement pour na kokende kotika moto na morgue ba moyen wana eza recommandé ezali mais na maboko ya batu surtout pesa na province
même écoute na kina ils ont peu problème au moins na moto akufi ba tie na taxi o biso to na mona mususu na ba benga ngoni na ba o ba memela mai na pousse ba tie o mai bembe na pousse ba o mema na c'est obi yango peut-être mboko ezo bonga te. Vous savez dans des pays où on honoraka bato ba kufi et ça va payer où ils ont rappelé béni parce que ceux qui montent aussi à Koufi il faut l'honorer mais ici les morts ne sont pas honorés. Vous voyez Moutou à Koufi boché na taxi et pourtant Moutou à Koufi to dégagaka Moutou à Koufi à kati pena molimo to dégagaka ba microbe nyonso zaki na kata nzoto bimaka bon mayo bimaka na dégagaka bani normalement taxi oyo esalaka taxi oyo esalaka ememaka bato bakoki kotia ebembe na kati baketike na morgue soit bolukeli yango corbillard na bamoto okomona batie ebembe wana bakosokola mpe bakosterilize mpe babiloko wana to batiaki na kati mpo balongola bamicrobe nyonso c'est ça yango ozomona lelo il y a trop de morts il y a trop de maladies lelo moto po akufa na espérance de vie na République démocratique du Congo c'est moyennant 50 ans 60 ans bato bakomasu na ba 80 70 te. Pourquoi d'abord l'alimentation est mauvaise makambo ya bibembe donc makambo ya traitement ya bato boye eza tellement mobulu makambo esalami kuna na Maniema na province ya Maniema moto batie na moto bokene na nzela alamuki siko bino bato bo déclarer ki non moto na si akufaki omona pe na ba autorité ya province ya Maniema balandeli pe hôpital on normalement hôpital on faut balandela ba médecin wana ba déclarer ki non moto na kufi faut ba kanga bango parce que bolingi ko quand ça moto na ndako ya mali bon soki daba ko tseki na mort admettons que non na kati ya hôpital wana mort ezalaki manœuvre na ko kila kolongwane wana po na okenene po na okene sika o ngeba ke tike ngai ko zala te mbala mo balingi ba ko tse mort akati ya mort kuna yo mona ka bokene ko botika kinde kuna na kufa ki boye boke na mort boke bisa bembe pourquoi kuna na kati ya morgue alamuki moyen ya kosala ezate à se défendre moyen ezate ti avec okufa na Congo toko bomaka batu en vie ce n'est pas quelque chose de bien tozana na ba condition de vie ya malonga te kolia ya malonga te soins de santé ya malonga ya lakate misale ya lakate mbongo ya lakate nyonso na Congo eza passe mais maintenant boko na suko kunda biso munanga kufite ba bokumi atala atako tozana ngo piaka na pas sortir zaki soutien de biloko ya vraiment na hôpital wana heureusement moi je trouve ça que je dis heureusement na hôpital wana morgue za la guité parce que ceux qui morgue za na hôpital wana ndeko na ngala mukate parce que la muki na nzela moi secousse moni banzela pe ya mboka wana moi secousse wana ye alaki dana kati pe ta kota ki comment secousse wana ya nzela ya moto tout ça ndé mutela musaki soki que non ezalaki kaka que non morgue ezalaki à côté ndenge ezalaka na hôpital na biso ya bondeko awa que non hôpital eza na morgue eza na nsima ndeko na nga abika te alingaki elamuka na kati na kati yango monaka bato mosusu basalaka na kati ya morgue nde toyoka bamasolo na kala na mama yemu eza que non moto mosusu asalaka soki témoignage aloba que non bango ezalaka soki da bakotio na morgue babima susu te soko lamuki fo babeto marteau kufa vous voyez un peu des choses pareilles et pourtant mutu vie na ye nani esilaki nango te par rapport ya ba médecin non professionnel non motivé yango bakosala makambo oyo nga na kosenga na ba autorité ya Maniema esili likambo wana elekanaki bameka mpe kolandela hôpital wana batia maboko na ba médecin batia maboko na directeur général batia maboko na hôpital est-ce que hôpital eza na ba document normal oyo ekoki kofonctionner balandela nano bato wana parce que na obetelo lisolo makambo elekeka na Maniema te même na Congo central awa makambo wana elekanaka trop parce que même na Congo central awa ba morgue ezalaka un peu distant na ba moni na ba village village eza un peu musika na esika cité ezali na ba village ba morgue ezalaka te ba morgue ezalaka na cité alors ndeko moko mpe akufaka bazwi kaka ndenge bakangaki ndeko oyo mpo bango bakanga bango kaka bongo bakangi ye basinga tututu batie ye na nsima ya motard heureusement cette fois là motard azalaki kaka ye moko na ebembi bakangaki ye mpe monoko te kaka ndenge tovandaka bavandisi ebembe na nsima ya motard bakangi ye basinga tout ça bazokende na nzela titititi motard a vu valir ebembe wana elamuki ntango ebembe elamuki acomprendre te bakangi ye basinga le seul manière à se défendre à soit
Muta moto a perdre na ye na ebembe ba kufi susu. Donc muta moto on a akufi des fois muta moto on a akufa un accident. Vous voyez un peu ba désordre oyo à partir ya ba konzi kozanga kolandela ba document kozanga kolandela ba infirmier oto kotindaka na ba hôpital ndenge ba komemelaka biso ba liwa makambo esala maka tellement ebele surtout dans la Congo central oyoka ba témoignage. Il y a des gens basala bongo. Alors pour le moment pour ba changer ce système ba comment bena okufi pona ko protéger muta moto ba kangi yo na munoko ba kangi yo partout atola muki mo se défendre exactement zolo ba fini. Donc ba bomi yo pena bien bien. Donc na Congo nous tuons nos propres frères. Donc to condamner ka ba Rwandais ou bazo agresser biso ndenge bazo boma biso na nini te to se condamner biso moko pe ba Congolais ndenge tozo ko traiter bandeko na biso oyo baketa ba hôpital peut-être akufi na été par rapport ya ba traitement na manière oyo tozo memela bango ndezoluka ba désordre ba kufaka spontanément boye peut-être mikolo na yesu ke kokaki te ko pesa kaka conseil na ba autorité soki to s'organiser makambo ekosala masusu te. Je pense que non, l'hôpital Nabiso, ba infirmière ou ba compétent, ba matériel ezawana, ba mort subite ya boye ekozala kate. Mais ce qui désordre autour na mozo continuer parce que tout le politique, j'allais directement attaquer ba ministre na makambo beleza ya koloba na kati ya dossier oyo. Mais pourquoi tout le non makambo social, makambo politique tout le bango ata ikolezali koya esengeli ba konzi. Toye ba ko respecter ba mort. Moi, je trouve ça anormal. Au komona ba okende kunda mutu na kata cimetière, ba ko yemba banzembo ya bêtise, ba ko longola bilamba. Surtout bano ba moto, so ba melaka diamba, so ba melaka ba bombe. Non, respect ya ba mort eza ata mokete yango pe ezoko infecté comment na biso zonga kaka sima. Parce que les jours où nous allons respecter vraiment nos morts, je pense qu'en ce moment-là, il y aura peut-être la bénédiction et le Congo va aller de l'avant. Voilà un peu ce qui s'est passé. Nous déplorons et nous exigeons que l'hôpital Luana, balandela yango, ba médecin, ba na ba corps ya ba tout basala na kati ya hôpital Luana, balandela bango, baza batoyo, oyo kute zaka oyo monani. Et bon oyo to monati. Donc baza ba corps responsable ya ba assassinat. Il y a battu des. Vraiment. D'accord, merci beaucoup, monsieur Dieudonné Maweja. To me gempe ko beta suma masomi ni to mona ki de mo ko circuler na Côte d'Ivoire. Moi bo baza ba miner baza ko se doiter si on peut dire. Ouais. Mais un peu ko expliquer biso na no tant yo mona ki ba vidéo na ça. En fait là la délinquance juvénile. Moi la délinquance juvénile, moi je condamne beaucoup plus le parent. Pourquoi moi je condamne les parents? Jiba yembango mwana soko tchena esika ya banyama mwana okoma na comportement banyama ko oyo kabe mwana oyo azana ba parents responsables oyo ba pesier éducation ya malamu mwana na jamais akotomboka ba parents oui te di bana bakotomboka koza la penini mais soki mwana bungi nzela neti ba connaît inanga moi je condamne ses parents moi non soka bungi nzela ce sont les parents qui sont responsables. Okay. Parce qu'un vrai parent a inculqué éducation ya malamu. Vous savez, nous sommes les rares parents lelo. Oyo tozoko bunda pour la génération oyo ya 2000 ans. Bana 2000 ans, bana te. Vraiment. Moi na 90. Moi na 90. Na ba donc je suis pas bana 90 na 2000 ans. Bana 2000 ans bana kilelo. Bana malamu. Bana malamu oyo génération malamu suka na génération ya 80 biso bana 80 mais je vous dis non biso bana te to goûter moi na période ya Mobutu to goûter période etango musée le père aye na Joseph Kabila mais bana o ba botami na 90 surtout juste après kaka départ ya musée Kabila ye 2000 ans ti lelo bana te tala je vous dis est-ce que génération à l'élo, au peut c'est responsabilité à Bomba. Bon, c'est rare, hein, mais quand je dis ça, moi je parle de la majorité. Moi minorité peut se respecter bazali. Mais dis-moi la majorité né et nous parlons de la majorité.
soko tali bana oyo basali makambo na Côte d'Ivoire ba âge na bango ils ont nagé entre 14 ans et 15 ans pe basali likambo wana na ndaku esila te o na chantier mo ba otonga bato bazate ba batamité likambo wana esala na kati ya restaurant et là où beaucoup de gens bavandi bango ba vient na kona bango bazo sala makambo wana la fille qui a pris le téléphone a commencé ya ko filmer tant ba doit te. Est-ce que vous imaginez ce qu'on tel même expression faciale il y a mwana mobali azaki très timide que la fille qui a 14 ans et les garçons aussi à 14 ans mais la fille c'est comme si elle a déjà beaucoup plus expérimenté que l'homme. Ba parents et sengeli ko contrôler surtout bana ya basi na bana mibali surtout bana ya basi. Moi je ne peux jamais admettre aujourd'hui moi na mineur 11 ans 12 ans na tiki na ba téléphone parce que bana ya mikolo ya lelo kutu ba o ba téléphone mitu baby. Comment est-ce que moi na oyo ya mukolo azana 20 ans 25 ans 26 ans même 30 ans azo ko sale la téléphone to réseaux sociaux na ndenge ya malonga te. Mais bino sikoyo ba parents vous prenez le même téléphone o ba mikolo ba ko se maîtriser na ngote vous donnez ça au mineur. Donc à la longue le soki na commis député na ko proposer loi moko commencer à arrêter des parents qui laissent le téléphone aux petits enfants surtout dans les réseaux sociaux. La madame biso to na ba téléphone. Ma téléphone est bien. Écoutez, biso to na ba téléphone était. Mais ce qu'on t'a sagesse o nga na bandi ko dégager sagesse depuis to ba na miki. Mais to koli na réseaux sociaux. Et pourtant réseaux sociaux ayé pour épais ça peut-être moi na mayele recherche ya ko ba makambo belé pour na makambo classe tout ça. Mais le contraire de ce que nous voyons aujourd'hui, les réseaux sociaux surtout en Afrique. Quand je parle parce que makambo c'est en Côte d'Ivoire. Surtout en Afrique, les réseaux sociaux sont venus pour détruire le paix. Il y a jeunesse, il y a moi, madame, les réseaux sociaux détruire. Parce que la plupart, les baby dans ba kuluna, na ba kuluna, comme il a ba de solodo, comme il a ba bombé, parce que Joseph Kabila a tikeli biso génération moko pourri. Qu'est-ce qu'il a laissé? Il nous a laissé des kuluna, des badauds, des criminels. A tikeli biso ba ujana. Bambeya, c'est cette génération que Kabila a laissé. Moi, je ferai un livre où comment, pourquoi Naïnara Kabila, pourquoi j'ai Kabila. Mais oui, moi je n'aime pas. Depuis qu'il a été président de la République, il a minute na tikala kolinga Joseph Kabila, tepe na tikala kolinga été, personne ne peut me convaincre. Pour moi, entre Lucifer et Kabila, je choisirais Lucifer. Pourquoi? Parce que Lucifer a tabatu choix ya kosala, mais Kabila a détruit le tissu économique et la génération de ces pays. Makambo nous sommes vivre les lots sur le plan économique, sur le plan de mauvaise nutrition. Tout ce qui se passe, banami tout et ça la sous-souté, c'est Joseph Kabila. Il y a des causes. Il y a des causes. Ah oui, parce que quand Mobutu est parti en 1997, il y avait quand même, nous sommes la génération où le temps quand Mobutu partait, ça se voit aujourd'hui, on a étudié la période Nabiso, pas ces alaka. Ne vous dites pas que non, les longs alaïsa pour les période de Nabiso. Nous, on a vécu à Banzala en 1992. Premier pillage, deuxième pillage. Mais nous, on a Birgir, on dit Birgir. On a Birgir. Moi, je me souviens à l'époque. Est-ce qu'on est Birgir? Bon, il y a. Chakumbwa. Et ça va pour les nzalate. Parce que bino boko lo balelo ce qui kulu na ko tomboka parce que Félix Tshisekedi Tshilombo azoko ka osala te yango kulu na nzala tout ça. Nzala ya Congo et bandi lelo te. Même bateau va vivre moi vie à malamu et ça va en 1990 et 1970. Le Congo Zaïre à l'époque ça bien. Depuis 1980 il est là. Mboke beba nzale kota. Alors biso na nzala wana to simba machete pourquoi? Moi je me souviens, j'ai commencé à chercher l'argent, j'avais 14 ans. Nazotanga na oluka mbongo. Mais pourquoi lelo bana ya lelo? Et so que na ba chantier ebelé au mona ba oluka ba cantonnier ba tete ba tout travaux. Ba mona na raté.
bango misana bango bavandi na bakola baveni. Ah ouais, j'aime ça, na gacho te ça que combien bisaki au président non. Exact nani comment dirais-je ba parents. On dit parents peut sozo ko éduquer moi non na bandenge moi na pas comme maté ba jara ba toi mais Kabila ndé. C'est Kabila. Soki Kabila asalaka ata de manière à ce que ba parents o babotaki bana bi. C'est ce qui dérange aussi hein. Comment yo parents non attaquer ta ba parents. Tu n'as pas au sala raté. OK. Ou soit au sala kambonga malonga ba futaka oté. Oboti bibana oboti ondé. C'est ça. Moi aujourd'hui, moi je gagne de l'argent non. Pourquoi on a une responsabilité? Moi je n'ai qu'un seul enfant. Pourquoi? Parce que dans la conjoncture, il y a mboka. Ceux qui n'ont pas belé, est-ce que nous avons la mesure à côté bango? Nous avons la mesure à encadrer, nous avons besoin de bango. Si nous avons la mesure, on a été, vaut mieux s'abstenir. C'est là où moi je condamne maintenant le parent. Vous allez dans une entreprise, on vous paye moins. Vous avez une subvention de mon côté, en charge, mais vous mettez 10 enfants au monde. Vous voulez maintenant qui va prendre soin de ces enfants-là? Et maintenant, aujourd'hui, au Sundo Libana, bana bakomi ko se prendre en charge, bamsou ba se prostituer, bana bazi ba se prostituer, bana mi ba ba kuluna. Mais non, mais l'icône nango nyonso la responsabilité revient à l'État congolais. L'État congolais à l'époque représenté Ezaki pas Joseph Kabila, moi je condamne Kabila. Lelo peut fachi, malgré tout ça, il y aura un moment où nous allons aussi parler. Soki agokoka ko maîtriser entourage n'a été au badama casse na corruption détournement ya misolo à l'état yango nezo gangréné République démocratique du Congo soki akokoka ko mettre en fente nous allons dénoncer nous allons parler bisoto ngazalaka muta jale loté na kumisaka ba individu moi je défends le Congo si le Congo va mal moi je veux parler. Ceux qui moto azana ba animateur baza pour le développement du Congo, là nous allons les accompagner. Mais ceux qui bazana pour na ko détruire tissu économique, on a ko détruire jeunesse parce que les lots ceux qui nous avons beaucoup de badauds de Kouloum na batunyo sur Mabé, c'est grâce il y a ba animateur, il y a ba parti politique oyo bazo diriger, bazo censé, il y a comme mambiso na développement, mais tozo zonga, tozo faire le 100 pas. Donc tourner sur place. Alors, à ce moment-là, nous allons toujours crier, dénoncer. Alors, moi, je disais que responsabilité, oh, ils ont combien de parents, ils ont combien de l'État congolais. Alors, les parents, il ne faut jamais laisser téléphone na moana. Ordinateur, oui, mais il faut aussi contrôler. Parce que les lots, quand vous donnez à l'enfant, surtout tablette, ordinateur, parce que les lots, à l'époque, pour être intellectuel, les gars qui ont diplôme, tout ça, au moi français, anglais, intellectuel. Mais pour le moment, aujourd'hui, pour être un intellectuel, il faut maîtriser au moins 3 langues internationales, le français, la langue anglais, tout ça. Et il faut pas maîtriser les outils informatiques. Quand vous maîtrisez tout, pour ceux qui ont maîtrisé, on est intellectuel. Ceux qui ont maîtrisé tu n'es pas un intellectuel. Moi, je ne peux jamais admettre appeler quelqu'un intellectuel quand tu ne maîtrises pas les outils informatiques. Il faut maîtriser les outils. Voilà, vous êtes intellectuel. Yango, parents, quand vous donnez les téléphones aux enfants, ne les laissez pas. Vous ne savez pas, na sewana, nini esala makana bana na biso, nini bakotaka, basiti nini bakotaka, pour pas que ne découvrir makambo, na âge na ko découvrir. Veillons sur les enfants, surtout pour les jeunes filles. Surtout pour les jeunes filles. Et même les garçons, il faut veiller, mais beaucoup plus les jeunes filles. Quand tu as au téléphone, quand tu as laisser aller, au simba motu, c'est lui qui prend le téléphone pour filmer. Ah si qu'on filme, il y a beaucoup à jouer. Exactement que nous avons téléphone, nous avons publié. Il y a beaucoup à jouer vidéo, à quel qu'on publie mon compte à TikTok. Pour commencer à pleurer, après dire que non, ce n'est pas la vidéo que j'allais diffuser. Ce n'est pas une erreur, mademoiselle. Malgré mademoiselle est comme un peu infraction. Hein. Normalement, moi, on attend un bébé. Mais nous, autant dans la nouvelle loi de la citoyenneté congolaise, vous voyez, moi, on attend un bébé. Il faut venir madame, mademoiselle est soutée. Ok.
Mademoiselle, mademoiselle, parce que ce que tu as fait, c'est la honte. Tu ne peux pas nous dire que au salaire qui est erreur. Na koti na compte ya mwana wana ya mwasi. Na tali ba contenu ya vidéo na ye. Et je me suis demandé, ba parents ne bazaki wapi pendant tout ce temps na ba vidéo nyos au moins na rosa na compte na ye. Il fait des vidéos comme s'il il est en train de séduire le public. Oh, quand même. Il est l'autre. Il est au moni. Vous voyez? C'est quoi? Moutaboye maman aux yeux. Maman, j'en ai vu qu'il est là pendant. Je sais pas comment faire qu'il est là. Alors tu m'as minimum. Sorti na côté na compte na TikTok, je vais trouver pas des vidéos à caractère ya mon. Ah non, jamais. Jamais. Oui. Gloire à Dieu, ce que j'ai dit. Non, il faut prendre conscience. Conscience aux lelo et sengeli ba parents bo surveiller bana. On a tali na ba contenu ya ba vidéo ya mwana wana. Non, mais c'est Azachel. C'est quoi, parents ni ba mona ngote. Mais ce que ba mona ngole ngaba pekse ba mona kate ba surtout kita au mona che vidéo na mokili mo metali ne ba parents ba ndio bangela mwana. Mais sinon ba tikela ka laisser aller. Pourquoi nous avons condamné maman ya nani Alexandra Martin étudiante à Koufé na Canada. Total qui contenu ya ba vidéo na ye na kati ya réseaux sociaux ça dit bien te maman n'a dit que laisser aller jusqu'à ce que bateau dans mis sur les réseaux sociaux ils ont fait ce qu'ils ont fait à la fille. Tu éviter ceux qui va bon ceux qui a Koufara mais dis-moi parents contrôlons nos enfants il faut ouvrir l'œil il y a minone ya ma vondo na ba téléphone ya bana na bibi il faut pas laisser aux enfants faire n'importe quoi, bien que le téléphone est là pour des recherches na bango, si on a celle de recherche, moi mon enfant aura le téléphone le jour où il va totaliser 15 ans ou 16 ans. Petit n'a pas de téléphone, voilà. Je veux veiller sur son téléphone. Même son iPad, même son ordinateur, je veillerai sur ça. Parce que ceux qui vivent na baby, c'est toute une génération. C'est la famille. Parce que bano ngana robota, oza kombo na ngai. Parce que si on a une empreinte, je vais laisser l'empreinte à partir de la banane. Quand on a une empreinte, il y a banane, moi, comment on t'a zodo, comment on t'a il y a porno dans ta téléphone. Non, il faut que les mélanges, ce n'est pas bien. Des gens à âge ya boye, bana ba se comporter boye, c'est pourquoi parce que ba parents toti qui laissaient aller trop dans bana bola. Vraiment. Merci beaucoup, monsieur Dieu donné Mawe Jean Gabi Babi mon obéli amboka. On a comme presque na suka émission mais méto chité na actualité aux les en internet n'a dit que poko taraitu au monde la famille Tumba ndenge ba sambusi vraiment famille la famille Kardashian c'est une famille Kardashian Mikonga famille Kardashian Mikonga donné ba sambusi vraiment famille na bango en tant que molobeli conseil ni ko pesa ma famille Tumba ko banda na conseil moi je ne donnerai pas un conseil je commence par condamner toute la famille ya Tumba Mariam Tumba, famille na bango, maman Vicky. Okay. Bandego ya maman Vicky. Papa ya maman Vicky. Bango tout n'a pas condamné bango. Papa a Mariam. Donc, c'est une généalogie ya ba impoli. Oh, peut-être que tu comme on a tête, tout le monde va parce que les réseaux sociaux et mimi. Non, c'est une famille maudite ya bandoki. Non, il faut prendre vos bêtises, votre impolitesse, tout ce que vous portez à ta plainte. Je vais démontrer parce que non je vais leur démontrer bino aussi ma bêtise na bino impolitesse na bino bondo na ndako na bino te vous venez avec ça dans les réseaux sociaux et vous voulez que nous les tourne de l'autre côté. Je condamne toute la généalogie comme na koko ya ba koko na bango tout ba maman Vicky na mobali na ina bana. Je vous condamne et je n'ai pas de conseils à donner à de telles familles. Ce que nous allons seulement demander, maintenant, maître Constant Moutamba, ministre de la Justice, oui, c'est ça qui dit ce makambo que vous allez soutenir, mais prenez tous ces badauds, pour vous enfermer dans la prison. C'est ça, c'est quel exemple? Ceux qui sont condamnés, ils se doivent se filmer. Ils allaient fuir ya bateau ya boye. Elle doit avoir dans les 30 ans et révolu. Ce qu'on a dit, on a comme 40 ans. Bazo koka ko se respecter. Conseil ba opesa na génération à venir. Bango nde baza à la base ya makambo to ko mona bana o ba ko sala kana ba réseaux sociaux. Azonzo tonaye exhibitionnisme eza défendu na loi congolais yango bakangela kaye parce que mutaka ngaka ezala ministre de la justice pourquoi ezaka exhibitionnisme
kozwa ka nzoto na ye ya mabe etengama akende na wana bibi ele simba te pour venir nous ça c'est ça c'est honteux c'est honteux babiloko oyo ministre Constant Mutamba esengeli ko marteler c'est que vous faites déjà bien mais tout le monde comme si moi laisser aller pe bandoko c'est comme si on se penchait minka na bakuluna bakuluna oui bazoboma mais TikTok okangela biso yango na mona ta unité ya TikTok ferme nous ça bakanga ngo TikTok ebimisima bato ebele bazwi vi na TikTok ya maweje ntango oyo babakanga vi ya buzoba pe na TikTok wana ebimisi bapede esali prolifération ya kipede esali prolification ya kibibiel ya bamai ya tumbe simba te nzoto ebimisaka bamai etengama yango solo bavi bazwi yango wana vi oyo bazwi yango wana ya baimpoli famille mobimba boetale impolitesse na bino na réseaux sociaux totala yango nde bokoswana mama mokolo koya mama Viki abanda koloba bazoba babétise abana na réseaux sociaux azwi caméra métier ate asombi mega ozwi ta olevi osisi ozopublier ça c'est bato bazwi vi bango wana maman africain biso le ba maman africain le bazala sili il y a un problème na bana benga bana ndako ce sont des éducations ce sont bino moko komi sala bosco diront ce sont des éducations ratées oyo esalama olie babomba bango ata soni wana babomba wana ba famille na bango bayeli biso na réseaux sociaux je suis désolé je n'ai pas de conseil à donner tokosenga na ba autorité bameka ko réguler sur ba réseaux sociaux na biso ça la réforme ça nous honore pas et autres qui savent pas congolais donc beaucoup ba sitoche non beaucoup ba wesh et tout dans le monde entier et là continue to vendre dans le monde entier ba bêtise congolais dans ma bêtise pendant que nous sommes agressés je ne vois pas des influenceurs na kati ya ba réseaux sociaux pour combattre ce qui se passe à l'Est. Le roi de l'esclavagisme à l'époque, il y a l'époque coloniale. Est-ce que influencer nini bazo sale la maman kelele ndenge bazo ba bêtise ba du bosobo. Il faut fermer ces réseaux sociaux et na wa TikTok. Oh, na mona raté importance na ngote. En tout cas, moi je suis désolé na famille oyo ya Maria Ntumba, je n'ai rien à dire seulement à condamner ko banda na ba koko na bango, ba maman na bango, ba tata na bango, ba noko na bango, ba tata mwasi na bango, na bango moko ba. Et puis bon ba belek na bango na za impoli pourquoi bango nyonso baza ba impoli. Muta kolongola zate. Na le Ntumba lo bate. Na le azolo mama bango ko tate ya na bango tala ba vidéo azo sala c'est pour allumer le feu mettre de l'huile dans le feu yo moni ke na moto ko pela yo boma ba moto na pétrole en tout cas moi je n'ai pas besoin de venir commencer à relayer ce que maman na bango lobaki non moi je voulais seulement condamner j'ai condamné je me limite là je me limite là je n'ai pas à éduquer à consolider ce qui a koloba nini. D'accord, merci beaucoup pour abonner fidèle à la chaîne émission Tozo Mon télévision. Ouais, vous avez tellement belle pour la chaîne émission c'est plutôt sur la masse comme l'émission sur la messager de lui m'envoyer jamais de la fin émission de mes amis. Et tout ba mboto pesi banana. Mot de la fin nanga na koloba kaka na ba parents toyeba ko fongola misu pona ko éduquer bana biso malamu. Toyeba comment est-ce que toko sala surtout na ba konzi à l'état. Bah ça de sorte que non ma condition y a population est à la respecter na ba hôpital na partout où nous sommes ba mbote na kopesa kaka na maman Ruth Makoma na pesi mbote na ba nyonso ba landaka biso et Benezer derrière la caméra na pesi mbote on se retrouve prochainement merci. D'accord, merci pour vous abonner fidèle à la chaîne biso Tozo Mon télévision tellement belle pour sans oublier mon maman chérie, maman Rich Makoma, on appelle ça un mot belé, puis honorable Patrick Fouti, qui a un babi charge à qui bosse que papa. D'ailleurs, on est pour derrière la caméra là, je vois, eh ben, KB, on appelle ça un mot belé, puis, nous abonner fidèle à la chaîne, bisous Tozo Mon télévision, bon, continuez toujours qu'on s'abonne, bon, ça vraiment décidé, la Tili Bilo, bisous, bye.